tozana na kati ya Kamombele na langa na commune ya Limete pendant 3 mois biso courant epelaki moto awa bato esine bakipaka te bayaka pe te yango tosengeli bakonzi oyo baza likolo baede biso batinda bato batia biso singa na badepoto ezangaki awa toza na langalanga na kati ya Kamombele commune ya Limete tosali 3 mois courant te bakonzi botala biso likambo oyo courant eza te banda courant epelaki moto awa singa epelaki moto bana bayaki bazongaki ti lelo bayaka te 3 mois biso a toza na Mombele na marché ya Mombele banda courant esala esandi awa tozalaka na courant te lelo ça fait tokomo kenda ta ba 6 mois ngoyo courant ezalaka te biso a tosalaka toteka mabaya na biso na wenze tozala na posa ya mwa courant ezali to pasoli po batu pe basombi bakosala misala na bango machine na biso tosala na courant mais pour le moment courant ezate moye tosala misala ndenge ozomona telemi a moye tosala misala ezate toza na pasi penza po na courant mais mbonga ticket tozofuta mbonga wenze topesaka pourquoi ba orangele biso courant te ya salongo tozopesa pourquoi courant ba orangele biso te et puis Mombele eza mboka moko bakoyi kotika biso tango mulai na molili te. En tout cas vraiment na bandenge wenzo ezali ekoyi kotika na molili te na butu ndenge vanda aka molili eze sengote. En tout cas tolele pa ba konzi na biso SNEL basa makasi ba bongisela biso courant bayokela biso mawa. Problème au toza nango na Mombele eza problème à courant. En fait que biso to salela courant. Mais ce qu'on a moment au courant na biso na Mombele komi pasi makasi vraiment papa. Donc moi to salela courant ezate. Nde yango mon biso ba matériel fandi kabo ba machine vandi moi to salela loko ezate. Bon banda câble zika nda ko tumba maka kotoyo nde yango wana ti lelo na nde to vandi kabo sans courant donc to lala ka mulili. Tozo senga vraiment na mokonza mboka na gouverneur na biso Jantini Ngobila asa l'effort asunga biso vraiment na kati ya Mombele. En plus oyo eza quartier toza na kati ya Limete. Toza musika te toza na Limete. To subosunga biso bocha biso mama boko. Papa Ngobila tala biso. Bonjour papa nangai. Biso penza awa na Mombele moya kolobezate. Donc incendie moko esalamaka biso aba bato babebisa biloko na bango donc cabine 3 toza na problème donc tozaka na courant te 6 mois yangoyo donc kaka pona 100 mètres ya pamba toza na courant eza ya câble po bazongisela biso il faut tosala nini Mombele oyo esoutenir makambo ebele Mombele oyo ndozo monoyo to soutenir makambo ebele bato ebele bakufa na Mombele oyo pona ko soutenir makambo ya ki président ya papa Tshisekedi makambo ebele belele awa donc tozo sa molili ba information tozo ka te lobi to ako baninga basi bakimaki na bango tomboka esali bo biso tozaka na courant te eloko moko te donc kaka likola 100 mètres cabine 3 na Mombele donc toza na courant te donc eza passe tozo ebate toza na mboka ou bien toza na kati ya capitale to na Limete to na Mombele eza nini vraiment to foutre courant normal et puis Mombele côté ka mbongo ba machine eza biloko be to foutre courant normal mais courant ezate ya quoi ou bien oui, ça fait mal pour la situation. Il y a l'otili qui est na combo ya courant. Problème est que les câbles ezika qui sur incendie moko c'est pas ça qui awa. Mais câble wana banda ezika ça fait au moins 3 mois. Toko déjà 3 mois yango tozokende. Pe tozokende 4e mois. Ce mois ici tokomi 4 mois. Câble oyo minimum 100 mètres mais 4 avenues et zola la molili likolo ya câble oyo. Awa tozali na cabine 3 Mombele de part 3 likambu ya câble kaka oyo sala 100 mètres pour batu bazaka na lumière bana na information comment mboko za ko évoluer. Mais ça fait mal parce que côté la lolenge ya gestion SNEL pour na 100 mètres bakolemba nango te. Si on tali bien, le gouvernement biso bana mboka, todo sepe na gouvernement sama lokonde. Oya jeune, oya ko pesa espoir. Oyo todo sepe na yango. Mais ata ya biso gestion SNEL,
parce que SNEL kotala na ndenge likambo ya câble ekotungisa te 100 mètres eza disjoncteur te eza pe transformateur te po tovanda molili pendant 3 mois à cause ya câble. Non, non, il y avait un accident et c'est pas ça qui a un premier câble. Ne banda accident ne salami 3 mois yango toujours que ne 4e mois. Non, bon, cause d'accident c'est pas ça qui bon, peut-être nga zagité. Mais là on aura si mon câble qui voilà et peli moto awa dans distance il y a 100 mètres. Et ça qui est sandine sika oi. Distance il y a 100 mètres. Oui, banda couper zika kinango mais surtout tali batawana ti lelo. Est-ce que SNEL a koko réhabilité donc sa câble ôté pour la distance il y a 100 mètres? Est-ce qu'à cause na possibilité te ya ko remettre babonné na ye kozongisela bango courant pour que balandaka ba information ya mboka et puis to na quartier oyo molili mingi ezali mabe makasi. Mais oui, nga mutaliboso nazaki na démarche wana parce que na s'occupaka na yango souvent nazaki na opération ya kolandela démarche toujours ba promesse lelo lobby pour na 100 mètres. Bon, na mekaki ko senga bango demande est-ce que on peut acheter ça pour toi ko tia yango awa. Oh non, on ezali kamna eza dépend eza biso moko to kozwa responsabilité nango. Yango na tikaki bango mais na kei ka ba promesse o câble ko ya o lobby ko ya. Mais non, mais nga na idée na nga na ko pesa idée na ministre énergie que na commune ko ya limité. Mombele il faut abimisela yango service direction technique nango banda ko dépendre na bango moko limité pe à ko dépendre na bango moko kinga ba pas ko dépendre na bango ezate kaka ke non s'il y a un problème il faut que na limité DDK pour transmission ya bakao ba signature et comme 3000 fois pour ba trois câble donc il faut les caboyer l'équipe non mais ta pour ne comme système ko démodé mboko za ko évoluer ba pe za ko évoluer. Et donc on a câble soki basali ka rapport et c'est côté mais sinon il faut na rapidité na matériel na minimum makosa que non bon voilà maintenant signature ka moko mibale et si le câble mais autres toujours vendre à 4 mois 3 mois pour na ba signature ba système on est comme déjà démodé. Oui partie oyo et outil cabine nde ekomi a onde bande sika ekatana câble oyo ndenge katana ezobetaka batu mikolo nyonso kutu ngande mnazaki initiative ya kolinga yango kochango contre mi po bato azoleka eza na retour ezosala bato bendaka na retour na mituna ngo omona awa eza kobetaka batu pa omona bato sokoya alors ekolinga su eboma mutu comme ça baya kosala au secours rapide parce que minute onde tosolo babu eza na mwa ba masse ezobeta ba massa donc deux abo soko tchemwa phase bendi awa pour epeli. Donc ndenge zabo ezana moi ba retour ezo sala ba mais na ko senga que na ministre énergie na gouvernement biso ya Sama Lukonde amekana ko tailler situation ya SNEL ameka ko tala bandeko o ba bandi kala système na bango ezo changer te soki ba komeka ko zwa moi ba disposition contre bango na ba gestion na bango en tout cas to ko avancer parce que ça fait mal na gouvernement oyo to ko linga ba biloko wana ezala te biloko ekomi ko umela mingi et banda régime passé 18 ans to zaka ba problème to zongela ngo lisusu. Donc il n'a qu'à vraiment na gouvernement ya Sama Lukonde ba meka ko disposition na makambo ya SNEL ba meka ko tailler vraiment gestion na bango ezo ça passe pesation 100 mètres bo vanda na bino molili 4 mois peso lobela bango le côté 4 avenue tu sais que insécurité ni nezo na ba butu bande ko bazo pesa un rapport mais yo zo lobela biso te likambo ya courant yo mutozali molobena biso na mopanzo mais ça fait mal na lobby na bandela nyonso mais na moni solution zate yango na sengi ba konzirachi ba meka ko zo ba disposition oyo d'urgence parce que au lieu ebo masu mutu ba ko filmer yango e kozala malamu te e kozala soni câble na mabele vandi bo epeso lobela bango le côté vraiment tozana commune ya limité précisément na Mombele na venu Kunzulu te a vraiment insécurité za makasi depuis cabine ya courant ezika ti lelo 3 mois vraiment yango to landa courant ezate ba violer basi ba kuluna ba botola to vivre vraiment malamu te et là on sengaka ipa papa na biso Fachi Béton alandela makambo ya courant na biso ya Mombele to vivre vraiment malamu te to vivre loka to ana Kishasa te loka to ana Zamba
et ça la biso vraiment bien te taka ba jeune loka biso esenga to na ba chombo to charger ba téléphone mais to vivre vraiment na ba courant na ba groupe et ça biso vraiment bien te. Ouais, ngai kombolanga Fabrice navani na quartier Mombele commune Limité. Donc on a vraiment habitant on a vraiment ravi par rapport à Yanzela chef de l'état va travailler dans sala mapona misala na biso mais tous en difficulté mingo tungisa biso awa ezali kambu ya ba mibi pema sur la route donc ba mabendo ça frimer ça tsaki po sala ba misala po misala continuer mais tous se retrouvons na tongo toroya ba yibi yango donc on a problème vraiment insécurité. Deuxième des choses pena to CP na musane ça on a plein de difficulté na endroit au pona courant ils ont pesa biso moi passe mais to CP ouais, tout ce qui est bakonzamboka pena oza important, oza reconnaissant dans nzela na biso ba soutenir yango jusqu'à la fin. C'est laissé là. Deuxième des choses, on a difficulté à courant cet endroit. Donc courant le les atte insécurité ça vraiment ma casse. De l'obis to senga bino habitant quartier Limité. Pardon? Bazo violé, bazo yiba tana mabanga o batie pour nzela sunga biso, bazo yiba po ba yibike nzela ceux qui comme opérationnel échanger na facilité à coroter pour ça ba misala na la police circuler. Mais roi nzela zate tona difficulté l'insécurité ba kuluna courir zate donc yako pe biso passe pena. Ba soutenir biso nzela open si la parce que c'est intérêt à peuple commun biso nyonso to ba bénéficiaire de cette route. Ouais, bonjour mes journalistes. Comme on a Giras na Justin na Mbele koto, c'est revenu Kunzu dire ça qui quitte. Problème de l'homme ma casse côté problème ka courir déranger biso ma casse côté courant et 30 minutes et qui est 30 minutes et 30 minutes et qui est 30 minutes et juste to comprendre les années côté de que ba bongo c'est biso courant côté on courir za la beka côté na biso côté ba responsable de la cabine côté ya Mbele ba être capable neti côté kulu les ma casse à partir courant courir zate. Ah, on est bien msala basala kikuisa msala bio kwa msala ezo bazo yiba dernièrement bato yiba mabende aka lobby aba yima bende nyaso ya msala siko to sande kuluna moi mutaji ma 4 ezate mulili bon to sande. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.